Mbuta Nsimba Mbote Mbote papa Mbote papa. Na muni oningisi awa na matanga. Yo betaka na matanga. Papa, est-ce que mutu vraiment ko za ka pona matanga? Ngai nazali na fête na betaka, mariage na betaka, retraite de deuil na betaka. Donc partout activité nous na betaka. Ba propagande yango zo yaka soki mutazie
aza posa ngai na kosala. Il n'est pas dit que faut mettre na matanga. Donc activité nyons na betaka. Orchestre de banakala. Bon orchestre nani na zamu takala mais sikoyo na lingi na fungama. Tozana ba vieux na ngamo na fungama na ba ninga na tozana bango awa. Tozana les grands basis ba jeune. Yo beta déjà wapi l'orchestre. Ngai bon na banda na Super Yoki. Na 82 na banda Super Yoki na yembi na ngoya jazz. Na longwe nesiko na yeko na benye matata na yemi na cour des grands. Alors siko na moni que non ngonge beti donc faut na sala pour me battre pas mona ngapele kula ne na sala pe o mosuzo na sala li amona nya sala o battu ba mona que non azali asala kape azo sala yango to kangani na ba ndeko na ngai oyo les grands balis oyo donc yekutu le akolo basima sikoyo orchestre na yo na soutien mon côté papa na soutien mon côté na kuna kolela soki na moni bato ba soutenir ngai ata o bazana mikili na kosala na mona za grand compositeur guitariste chanteur donc ata bato mikili soki balobi ke sala nze sala bosaboy na kondima na ngai. OK donc betaka na matanga na ba fête ba kongo nyonso on partout betaka na yo ba kongo kaka te eza baloka ngai po musique ya biso ba Congo donc partout soko beto tenzemu muluba fo bina mushali fo bina mutetela fo bina muyaka pe fo bina non mais siko to moni ozipe o komina on appelle Ujana na yo na orchestre bon Ujana da ko fina koto yo wana dance yende musala eza nzemu ne seri abina bongo nzeme seri abina bongo azai moko te baza misato 3 Ujana 3 à danseuse ba danseuse danseuse na nga baza misato alors soko benga ba Ujana comme wana Ujana ezo pesa moi loko moko boye na basi alors mais ba baza ba danseuse au sala po nga pena zala OK au sala po yo za ba bongi sama chorégraphie bien mais awa na yeye moko musu bazali. OK pesa adresse so balingba zwayo bana poto bazotala yo babenga yo na numéro nini po mbala moko birobeta oza cherté hein mamba papa na mboko eza boye eza kama solo masolo soki moto aye to sololi to taka makambo o na kosenga na mbongo makambo eza ebele okosala combien de temps okosala combien de jours nous sommes à Makamboana donc petit l'intérieur ba même minoko ki beta minota na kisantu partout na Kasangulu tozana nani teke o choisa te o frontière te atana Angola ceux qui muto pour dire ya bike token Angola token. OK pesa numéro de téléphone de téléphone ezali 090 722 493 1 nasuka 090 722 493 1 nasuka. Alors wana nde soko bengi ngai ozwi ngai liloba suka po émission comme na suka liloba suka vraiment liboso na sepelisi libota yanga ona za na yango amisi na nga naza na bango naza na grand chanteur Platini Azali. Alors, les grands chanteurs, eux, Azali chanteur, nous sommes Salah Sengeli, Asala Batman Monaye, Monaye. Nous sommes Mona. Nous avons un grand bassiste. Bassiste, c'est le cas déjà. Diable, Moucho. Oui, bien, orchestre bateau, hein? Non. Té. Bisoto, quand il va monter, mon salaire est volontaire à monter. Ce qui est dans la vanne, c'est que c'est un moyen de s'imiter. Na kena na so bena moni moninga to kangani to sali na yi mutu te mais to kangani to sali eloko. Alors c'est bon là les sous oh grand bassiste tu es un grand chanteur et un nit ba grand ba petit ba grand chanteur et un nit tout voix licolo na mona la interpréter bien banzembo ya de bonheur. Ah ouais. Bazaba de bonheur wa yena za mukolo na biso papa na biso ye wana alors ata kufa me banzemo yo antoko bosa nango te foto yembaka bato ba ke image wana zonga na bato antu yembaka banzemo wana alors tozana grand ngongise
grand ngongisi oyo nde ye azali mpona équipe nyonso asalaka côté technique mpe azali abalasa alors ye nde azali aosala côté technique azali aza mpe ngongisa ya kosakana te non musique ya bakongo musique ya afrique so ngongi ate simbaka te ngongi bokoko nde yango wana culture nde yango wana ngongi biso be awa eloko ezangi awa tokotia lokole fo ezala nkwiti wana babendaka yango boye nkwiti fo ezala tokobeka nde folklore oyo tobandi masolo me na tokomi na suka te ebandi masolo yango basoutien bazala ebele babenga na numero wana ekozala calme bakosepela mpe na kosepesa bango. Merci beaucoup, Président Sembad. Peut-être le basso que vous allez pour l'émission Cyril. Vraiment, merci vraiment. Ndeko Papi, vraiment. Nous allons essayer de mingi. Et ça, les gens les bosses mais ils soukate. Tout le monde naka, tout ça laka. Popé, mokile baka peke batwa na bazali. C'est ça la partenariat. Et logo minere baso lukango likembe. Et logo yonde nan, et logo likembe. Moi noyo. Ça va grave formateur likembe là. Alors, tout c'est un soutien et la makasi. Tu remets que c'est pas toi, na soki ba yé bazui biso. Tu sais pas comment na biso. Merci mille. OK.